bana nzambe nyonso toza kolanda position kaka yango oyo kita moke na se mpona Yesu kita nango na se na ba 2004 nde nazwaka décision ntango nakina osala test pa redi ya miss esali ke nasalaki test wana te na mataki ya na podium mpona sala me namoni redi akitisaka ngai nde a partir wana namonaki te nzambe alingi nasalela ye donc souhait nange ezalaki nasala test pa redi un jour nayimba na baorchestre mosusu oyo esalaka succès na bata wana me nzambe apermetaki te nde nayaka akotika na yo okenda ngola natiki mpe masanga makambo tu nakomisi kokonsantre na makambo ya nzambe nde ntango na ye nakomi Afrique du Sud esali ke nabandi sikoyo kokompose banzembo nde nakompozaki nzembo na oto baaya bandeko balandi nakompozaki Jésus la solution la repentance na Yesu elonga nakompozaki banzembo wana nde esalaki ke nakota studio nde na 2011 naya kokota studio nabandi sikoyo mosala ndomoni ntina niveau nakomi lelo dawa nabandaki na 2011 kosala sikoyo carrière solo ya kotia banzembo na studio bato bana na oyoka. Merci beaucoup, Nayoki. Eza trajet molai, eza trajet molai. Ya kisafiki, eza oza mobenge na mpenza ya nkolo nde abenga yo. Ya ngwana vraiment. Ok. Siko deuxième question nanga. Ya nazola. Nalingi na yeba. Banzembo yango olotakao. Okomposita kango ndenge nini oza na banzembo kitoko ngale yeba po ngai kutu batindanga koyemba te nayeba kate soki bokompositaka soki osaka ndenge soki olotaka yango ou bien otangaka na bible nde ebandi koya de susi naza nango lingi na kaka nini banzembo oyembi tu kitoko makati bana na ngaba yebisa ngai nalingi nayeba na osalaka ndenge nini po okompose banzembo wana. Oui, bon, liboso okompose banzembo ezaka nzambe bana na bandi koyemba nina depuis 2011 na bandi carrière solo kokota studio nao nasombi nzembo te nao mpe moto apesinga nzembo te kezwa nzembo oyemba banzembo nyonso naoyemba ti lelo eza yanga moko apart des chants oyo na interprétaki chant moko na interprétaki asangisa banzembo na nga na bilo mosusu na kati vraiment eza kaka omoni soki mosala nosalema biso nyonso osali mosala mo mingi ozomona nabandaki na chorale bamayele wana naozwa na chorale ezokende ti nazokola nazokomprendre ke so olingi osala nzembo fo osala boye des fois na banzembo mosusu na bible nafongoli mosusu na psaume mosusu na keboye nazwi banzembo nazwi me nga sikoyo nalingaka mingi koyemba nature zo comprendre dans makambo ezosalama lelo zo comprendre dans monde na yemi mokili compliqué na yembango avant coronavirus ebima na yemba de mokili compliqué depuis 2017 coronavirus eyobeta na 2019 mais na yembango 2017 mokili compliqué donc na linga yemba mingi ba réalité mais au monake na kati wana ba verset biblique ezali parce que nazwaka ba message na bible donc na ça pena inspiré na nzambe donc navandaka boye mona butu mpe nalamuki boye nzembo eyeli ngai sikoyo nasalaka ndeni soki message moko eyeli ngai na butu ya nzembo nalamukaka nazwi fone na ngai natimba moko voice mpo nabosana te ozomona natie voice bana moko nazwi nzembo wana ntango eyelaka ngai eyeli ngai na melodi nango na instrument nga bato avanda bana studio bayebi so napesi nzembo na nga napesaka lia na rythme ya kobetelango donc betelangango boye pour il a déjà beaucoup d'inspiration donc wana banzembo ezalaka question na genre na ndenge message nzambe apesi nga inspiration moko inspiré nga na lelo moko boye peut-être natangaki bible mais soki nga moko nafandi sikoyo nabi nakoma nzembo natalaka sikoyo baréalité ya makambo eleka na mokili ozomona natala baréalité ya makambo eleka na mokili omwana nakotisi yango nde nayemba ya mokili compliqué natala ya mokili ndenge ezokende ozomona so totali bien Adam na Eve na bible omonaki Adam ntango nzambe atunaki po anyo ode mbuma alobaki nini alobaki na nzambe abi mwasi opesaki ngai donc acompliqué ozomona acompliqué mbama wa nzambe mwasi opesaki ngai siko nzambe asali mabe ndenge apesaki ye mwasi
donc il y a des mokili baza compliqué donc c'est li mutu malamu lobi a commission mabe donc bolamu nzamba sala ki pa Adam apesi Eve abimisi na mupandi na ye mais tant Eve akosi ya lembuma ya zonga lobi ke moi so pesa ki ngai donc ozomona ke mokili baza compliqué tant to ba mokili tant to ba mokili les abiso bata mokili donc yana yo mokili za compliqué bata mokili to za compliqué donc nzamba sala mokili na malamu so na ninje mwana bien na ibe nzamba sala mokili na malamu kasi biso bata mokili to komisa mo compliqué e bandeli na Adam na Eve ba compliqué nzambe donc yango no moni banzembo na nga eyaka mingi bongo inspiration zo te pa ya nzambe eyelinga na komi yango na kebe ba personne dit que ça na sanisi après banzembo ebimi mais ezara facile te. Ouais, en tout cas, parti on est sexe, ça t'a mis. Adam, tant qu'on a qui va salir ma baie en tant que mon bal à l'île de Bakaka, l'imbiza biso, à qui vous êtes s'entendre au moins, c'est tant qu'on retourne à moi, t'es pas tant qu'il n'y a pas. Moi, c'est pas tant qu'il n'y a pas. On est complication. Le Cambodge. Ndemo qui est compliqué à moi là parce que on va pas limbisa ngai na eba kité sala ki na sali mabe donc nzamba linga ya omoni ba etumbu nyonso oyo tozwa oyo nzamba pesa ki bango là par rapport à ba réponse ba pesa ki zomona lokola yo mwasa kosa ki yo mwasa kosa ki yo etumbu na eza bo yo pe lokola nyoka kosa ki yo etumbu na eza bo mais ok so ba singa limbisa biso ambona so linga eza la te donc mokili compliqué c'est ça compliqué papa nanga. Ok, on aura plaisir na lingaki na tona likambo mususu na lingina yeba yo wana zo yemba banzembo kitoko banzembo abieto do sepela nango eza banzembo eza respiré par le Saint-Esprit sikoyo na lingina yeba. Est-ce que vous avez un producteur qui peut produire vous avez un instrument yo moko ou bien vous avez un donateur sungaka si donc bien sungio osalaka nano ndenge nini okoti studio eza na moto akotisaka yo apesaka yo mbongo ou bien eza nano ndenge nini yebisaka parce que mosala oyo eza moka kitoko monene makasi nangina yeba est-ce que vous avez un producteur vous avez un donateur vous avez un bateau ba proposer balinga kosunga yo na yebi te nani asalaka yo ba promotion po eloko nyonso komi kaka promotion yango na ngana yeba oyo ozonselanga bia nona vraiment question na eza kitoko apôtre Julia Faya Kangoni question na eza kitoko makasi vraiment nzamba pambola yo il y a vraiment côté na nos promotion côté promotion naza na papa Ochi Angesaka oyo aza conseiller na ngai puis aza cameraman oyo afilma frère Blaise Nzinga ba concert ba émission de toza boye mtozo bilili donc yende penza de asala na promotion makasi en Afrique du Sud même na ba réseaux sociaux côté sponsor naza na grand frère nanga aza na Belgique Pichu Kalo oyo aso sponsorisé pour le moment abani na on bandeli ndenge ezalaka mais depuis la bandi carrière nanga ti lelo non na ju producteur te donc ndena otako ba na début awa na beta ba concert nanga ba propre effort nanga moko na kota studio na mbongo nanga moko donc na beta même ba clip da ba pa utangisa kaza na do sunga ngai asali clip to bimisi ba otala donc na ba propre effort na biso moko non pas de ju pena producteur te ke abimisa mbongo abeta frère Blaise Nzinga concert to abimisa mbongo kota frère Blaise Nzinga studio même côté ba instrument non na somba instrument te na zalaka na guitare na ma mon na meka po beta guitare na zo yemba donc na yekolaka mais ba instrument penza na za na mote donc ya moto senga kaka batu ya mtea malamu ko nzama kosunga bango un jour ba soutenir biso te na oto ba na bandeli awa atoza na Angola oza na Brésil oza na Portugal oza na mboka nino lingi frère Blaise Nzinga ya abeta musique na événement oyo za na mo concert mariage convention donc na koya wana pona lokumu na nzambe parce que pour le moment na soutien penza ya makasi te nazaka na mutu moko oyo abandi pe na osika ko sponsoriser frère Blaise Nzinga et puis na papa Otangesaka oyo aza pona ko conseiller ngai puis pona promotion. En tout cas merci beaucoup na yoki mengo lobi na minute oyo tango na zolo ba izana ba te
c'est-à-dire frère Blaise, honorable Blaise aza na posa ya bato oyo bakoki mpe kosunga oka moi te soki nabengi Blaise parce que kombo na ye complet ezali frère Blaise Zinga sikoyo biso tomesana kobenga ye honorable Zinga. Ok, eza na bato ebele oyo baza na posa bafete batosa il faut kosoutenir oyo eza œuvre Seigneur na sepeli makati mingi mpe na kosabone massivement na chaîne na ye ekosala mpe bien nasepeli makasi tozokoba namoni outi kolobaka ya momoko na ebandeli oyebisi ngai okenda kosala test epai ya redi amisi omata na kodo ye akitisa yo na eloko wana ngai na profite mpe naloba mwa eloko nayoki mpe olobi oza mwana bandali nasepeli makasi namoni bandali eza bisika mpenza badon ya koyemba ezali natuni nanu mpo namoni ezala bamiziki profane ezala miziki ya mokebana bandali eteli batatadi don wana kita kuna ou bien nini répondre nga bongo na continue na baquestion. Merci vraiment nazo répondre yo mais nalobaki redi akitisa ye ngai te na ndenge akokitisanga mais ezalaki ke omoi ntango azo recruter bato ekomaki na selon ye ekomaki na nombre moko boye fayaki astoppe ozo comprendre siko ntango nga nakomi wana place wana moto azalaki liboso na ngai ke ekomi na tour na nga redi atelemi rabi non tosuki awa siko ntango abai tosuki awa moko esprit moko elobi na ngai ke eza place na yo te nde apartir wana nazwaka décision natika mais animateur oyo banda obwaka na orchestre na nga adobwaka na orchestre na nga ye wana abwaka apa redi ti lelo abwaka apa redi ya misti lelo ma anda abwaka na orchestre na nga mpo azalaki na orchestre na nga profane ya abwaka apa redi ti lelo donc ngai nabotami na bandal na hôpital ya Kitambo mais nafani nakomi na bandal ntango nga nabotami après toyosomba lupango ezalaki ya koko na biso azalaki na mbongo lupango ya famille nabotami wana après koko ta biso ntango akomi mwa mokolo makasi nde batekaki lupango na ndenge ya famille bakaboli bon bamama bayosomba na ngiringi donc ngiringi na bandal etalani donc ngiringi eza komi na musique bandal mpe eza komi na musique donc bamisien mingi oyoka ngiringiri bandal nde biso bamisien mingi donc yango wana omoni biso même Bill Clinton omona Bill Clinton nayebi baveni na bango na kenge bien donc toza baveni elandana nayebi nde twana okutana na baekole ya ngiringiri wana kosala barépétition moto amuka oyemba na ndenge na ye donc eza mpenza makambo ebele oyo toyebi ya misiki mais tolingaka koloba mpenza te mpo bato mi bamona ndenge ozokosa mais eza oyo naloba eza nzambe azomona eza vi oyo biso tomende na bakini donc nasali mpenza misiki na kini nga frère Blaise ozomona oyo frère Blaise ozomona akanga suki nde ozomona frère Blaise mwana banda nakanga suki omonaka basuki oyo bato baokanga lelo bamibali baokanga lelo nga nakanga suki bato bayebi natia batour du contrôle bawera batia basala basekise na bakini frère Blaise nzinga atobolaka litoi donc nazalaka mpenza musicien ya profane mais nzambe nde alongolaki nga abendi mosi honorable mais napesaka nzambe merci mpo kalimbikanga na koseka moke soki naseki pamba te limbisanga parce que façon nayebeli yo namonaka yo lokola outa na kisambo outa na kisambo ozaka kimia zuka oleka na makambo nyonso wana mwana ngili koto na bangili koto babandali tosa tuka na sepeli makasi ok sikoyo question mosu natuna na profite parce otangi peti amisi otangi okalo Bill Clinton ok ngai mpe ntango na ala bande musique na bato kolinga ezaka ya ici bon c'est passé ok na Kinshasa lelo eza ya koyinda bandeko na nga babengi balobi tokoyeba te omi balobi eza na artiste moko ya mboka koloba malamu babengi balu bika obengela ye yobitaka balobi stade nini martir soki oyo ezalaka manyola eza ya kotonda moyen te balobi boye baminda oyo batie kuna nano bamona te banda papa na biso Mobutu akenda atika kamanyola wana balobi boye bandeko na ye balingeli bolamu te
soki baorchestre kala wana soki wengele soki banani baza contre ye bato ebele mais ata ndenge wana balobi atondisi aza moninga na yo musicien malgré aza na profane oyo etala makambo ya nzambe aza moninga na yo musicien conseil nini okoki kopesa na bandeko na biso bakongole mpona mwana mboka oyo azomema drapo ya mboka wana libanda partout ata awa na brésil tozoyo bana nzambe nyonso toza kolanda position kaka yango oyo kita moke na se mpona yesu kita nango na se ale kita moke na se bana nzambe nyonso toza kolanda position kaka yango oyo kita moke na se mpona yesu kita nango na se mpona yesu mpona yesu kita